Balangi ya masolo ya mboka libaku monene penza na mokolo lelo ya kolanda émission na bino bolingaka mingi na kati ya Aerotech TV na bokasi ya moko monsieur l'honorable Jean-Paul Kabeya totombeli bino bambote ebele mokolo molamu mokolo mwa lelo tolengeli bino penza sujet actualité ebele oyo penza boko décortiquer na kati elongo na ndeko Christian moko ya Lingomba Cash plus précisément et à partir ya UDPS. À la une des actualités, moi Mboka Yves Luamba, président de la Cour constitutionnelle, a kendaki bongo penza pour la raison et soins de santé na ye na mboka bapaya kuna na mboka Belgique na autorisation ya chef de l'état kasito kamwe bata aner baye ko panza bureau na ye il paraît que bayaki baluka songo baye ko lukango pourquoi bapanzi bureau na ye to yebite boko kango na kati na ndeko Christian ye pena ko expliquer à long et à large et sur UDPS c'est décidé que ne porter général Sylvano Kasongo plainte na major Karim pourquoi après marche Nini Salemaki, bokoye bango na ndeko Christian, ba sujet za tellement ébélé, démission à Tunda Kasende, yenda lobaki ye mais une fois pesa autorisation avant qu'on déposer Kastoka moi lelo état de droit sali musala nango et Tunda Kasende a déposé qui déjà lettre à démission naé et pas il y a ministre le premier ministre Ilunga Idukamba. Nakati wana je vous demande vraiment d'être branché bandeko non vous s'abonner massivement nakati chaîne Nabino Aerotech TV vous cliquez na cloche rouge pour qu'à chaque instant d'actualité kozala beaucoup rapena kozango na temps réel moi na mboka action mbote na yo mama Africa mbote na balandinyo so balanda biso baza na Europe États-Unis Afrique précisément na Congo totonne bino bolandi bolam. Merci beaucoup Tosana Ye to Robeta Masolo Penza par rapport à Basijo na yebi ko annoncer bino mon mboka Christian après marche Bozumoka no bino UDPS pour que ne porter major Karine Ndeko Sylvano Kasongo plainte pourquoi Mon Africa merci mingi na question posée nabi ke bato bingi bazolanda bato mingi bazana pour sabayeba le pourquoi ya ba makambo yo so salamaki biso to décida ki UDPS to ça la marche pacifique to telemela moka numero o ba nguna ya mboka bazolinga ba imposer biso mutumo na makasi ba violer ba procédure oyo et cause à la qui to tambola to respecter ba processus o bon ba sala quitter les qui marche pacifique to ngak to ça ba des autres côté début à marche tina fin à marche des autres mots sala makité mais bis to to yebi ke to zana ba nguna ya mboka ba o batina kaka toujours ba tuna bango o ke mama Afrika tilelo de to lo baraki na la police et ça l'armée ba pion facilité bazali. Donc, bango wana ande mtwaza ba semer à tout so landi ba marche nyon surtout sala marabato ba tumba biso na siège bato ba bebisa mangambobele et ça le même personne Karine Karine obenga major Karine wana colonel Karine azalaki major so major azaki na rond point no moboye baki yene mtaza hotel ya liwa ya ndeko na biso ya IDPS et puis yende lisusu hotel ya liwa ya ndeko na biso après marche maman marche c'est là qui mais bon il mène les hôtels ya liwa aussi et ça y est mutatinga ba policier ba boma aussi muto so bien pourquoi dans la libanda mais nalobi yendenga zabongo azalaki na régime otozaki na biso oyo régime otoleka nango ezaki régime moko boye ya autorité morale sans morale régime des autorités morales sans morale oh bango nyonso bande ko soumettre pas autorité morale sans morale donc yango moni asala babi wana ole mutu abongo a reçoit rigueur ya loi et mais bazu ba changer côté mais ko sika ke ye wana so yo kota mais akoyi na mutambo Félix ayebi makambo comme na mikolero ya ye mutazo hotel ya liwa ndeko na biso marche c'est sila qui mais c'est lui qui a donné l'ordre ya remettre ba beta ba tir ba balle réelle pe ndeko na biso akufa ayebi to so to bi ke to porter plainte to bi tina to porter plainte sukana yango emona ni. Merci beaucoup to tika la kana sujet wana te na simalisusu ya marche ndeko Gilbert Kakonde alobi que ba auteur ya marche il faut baza la poursuivi suite ya non respect à état d'urgence ndeko Christian pourquoi UDPS pourquoi koyoka te parce que marche wana déjà ndeko Chantilingo Bilape abandaki déjà interdit qui bino mais bo saliongo kana mutu ça ce n'est pas une violation des lois maman ce n'est pas une violation derrière nous sommes dans un régime d'information surtout que nous informer autorité AEP sabiso
autorisation to kende ka teko pour assoir la biso so bandenge ninte to kende ko informer mais biso marche ezaki marche mo pacifique ezaki avec raison avec bit to respecter qui ba mesure barrière ba geste ba to respecter qui yo roté mais la biso to ça eloko wana te na ndenge nini alors que muto ya rodinga ça zo ngate mais la biso to yebi clic na bango aza muto ya FCC Gentini est-ce que Gentini repère sa biso suite favorable ne loko biso to te mais lango eza complot na bango basali non mais yango biso to marché qui pacifiquement pour la to revendiquer ba droit na biso o ezaki bafoué et pas la minorité ya bato bazo le ba question disant baza la majorité mais alors que majorité na bango ils ont pesé te yango to la tient bango démonstration de force to la ti bango que non eza bango te pour to kitsa bango eza na mijemu ke pour to kitsa bango mais na maloba ya Gilbert Kakonde bon Gilbert Kakonde to regretter mingi pour na ba comportement na yo d'ailleurs nous sommes landi ba cadre biso ba sengela ki on faut démissionner. Mais si tu as dit que non, poursuivre la justice, oui, tu as dit que plainte, au moins, tu as mobilisation en marche. Voilà ce que les athées au Kangi cadre, au Kangabato, donc tu as bandé le bandana pont ma tête. Si et puis il y a couro au fond de la biso, badona nyo surtout aux mesures au Kangabiso, bon nous quand caché au Chabiso. La réponse te peut sur rien voilà. Tu as prêté aux là. Kaka bandeko FCC toujours ba rotuka bino to yeli suna mwana mboka ngoika sanji alors bien état de droit à Félix ezaka ya malobe ça impact mon côté qui est derrière cette parole benini bomba misima maloba wana mais maman wana eza koseka mutako ina vélo il faut la minute boye ba ngoke bata FCC maramo ba osala eza koseka bato bako ina vélo donc ce que eza nini mutu mo ba moni na liwa zo yela ye parce que azomona su ndenga on se défendre te tika alolo baka bilobe la lobe eza ko mutu mo ba ngba boma ba ba isi bongo babike to pesi bino 1 minute to 10 secondes bo ya no la na masumu na bino eza ngoika sanji bilo ka loba ngoika sanji sida ayebi da ke politiquement sida akufa na est-ce que yo so yo ka ngoika sanji so yo ka ngoika sanji zo peser sous la mboko donc maloba na eza le roi mu pepe zo ke na ngande mwana politique za bongo carrière et aussi la même mutwana ko pe ko rebondir au moins na pas songi sous na marche on voit que ça je suis venu de la zone sayo quand c'est comme ta quoi il a vélo quand il y a le bagio état des droits et ça on a slogan et ça slogan moi ça on crée ngoy ka sanji ceux qui veulent lingi moni mutali boso ko vivre peine état des droits na ndenge ya yebisi biso et ça ngoy ka sanji wana asa ayebi makambo ya sala ba massacre et ça Kasai c'est lui l'auteur est-ce que to bon bien monter maman to bon bien monter zali yango ça les calme mikolo ya donc Aza au terre il y a un massacre à Kasai Aza ne calme ce Aza pour ça à subir état de droit Aza ne calme Kalate a eu une convocation on peut comprendre que ils ont créé mais ils ont réel état de droit à Luka à mon on Kalate dans un massacre ça là à mon on Kalate et enfin Tunda Kasende a démissionné a tika qui lettre démissionné et pas le premier ministre Sylvain Saïlunga yeko alobaki yemei arosela yemei sikoyo to koyoka que après tout Dakar Sende FCC lingebi c'est la biso sous Chadar alinga zonga na marché quand dites-vous et tant quel combat en tout cas ma FCC en tout cas ma comment ça la biso ne sengo na ko seka donc au moins makambo boy bato mo ça ne lioto moi ko seka tanto za ba mi to saka donc moi ba ke o sa likambo ko pa ke yele ko linga sala et suka na ka boy donc le mo to FCC mo sala donc mambango ça là ba ke no ba ko seka na ba la mikena ba la 12 ba ko comprendre ke likambo banda et ba bi ke suka na ka boy tala mambango mi o Chadar aya a remplacer mais na bien Tunda ya Kasende alo ba ki non parce que le tout puissant yemei na va démissionner il lui faut aya il y a des fois décidé à l'oba mais le lettre de démission et que pas yemei il fait que pas na total so yem ta décider autorité morale sans morale il y a des fois décidé à l'oba que non tout dans cas c'est de déposer ba pesa qui est 48 heures pas chef de l'état a dit à nakei mais na simana yoka yo déposer ceux qui venaient zalaki que autorité morale na sans morale wana aloba qui non ngaine mutu na za yemei mais il fallait boya ngoto mais le lettre de démission maman batone so ba pamba a gagné on ngaite yende mutu a décidé le lot déposer akei et puis ça les so ba ninga ba mususo aloba ki ote ba tura bango esika sanjana ote tozakaka yemo esika zali asomi yebate so 2021 a yeba ezala ndeni mu pepa 2021 et relekele ndeni aso yeba non te est-ce que elekele na ba beton et relekele libanda et elekele na bangando asomi yeba ngote bongo bino nde bo yeba et donc on est pas libanda elekele na ba beton autorité sans morale bon bien été autorité sans morale ndena
Mais vous continuez à bien autorité morale. Il y a une autorité morale tellement beau ça beaucoup. Autorité morale, autorité morale, autorité morale. Dans ça, tant comme on a été sur le tant comme on est. Oh Chine, Chine, les gens ont romantisé. Azam Moutouté, Félix, Azeloté. Rambo en États-Unis. Il y a Rosa Rambo, Rambo en États-Unis. Azam est l'autre. Donc Rambo, le vrai Rambo. Le vrai Terminator, et ça Félix, Fatih Béton, il y a un Moutoumbo. Dans son lobby, on quitte Mato, mais mi bambani le roi Caméléon, il y a bota. Il y a un souk ça, tout le monde a sendé. En matière mi bambani to sugu lettre d'émission. Oh Chadari, yaka. Maman, ouais ça va vatir. Tout le monde va voir l'exercice. Donc ma yoto, on dit li pata ma yoto. Chadari. Ah, Chadari encore. Ah non, Chadari pendant le conseil des ministres, Fatih a vendu wana, Chadari a vendu wana. Attends les deux. Attends l'été, il y a un moment où il y a un peu de choses. À côté, il y a un peu de choses. À côté, Fatih n'a pas de charisme avant le conseil des ministres. Attends, il y a une instruction. Ministre de la Justice, Salabo, Chadar. Chadar a reçu dans le surplace place à Fandana. À côté, pas comme ça, binoté. Oh, Chadar, Moutaria a remplacé le ministère de la Justice. Et bien, on les a maillotés, on a tous la banque. Pas proposer candidat, ils ont placé la banque, ils ont posté la banque. Pas proposer. Félix a renommé. On a peut-être total. Sur les Chadar a regardé, mais tout est-ce que Chadar a côté la Fatih? Problème de Chadar a. Eh, maman, Chadar est dans un bon. Donc, vous connaissez qui va t'indier. Ah, que devant, il y a le conseil des ministres, il y a Fatih. Donc, là, si Chadar place ça, à regirer, même si maman est à beauté, à la pango. Que façon la monnaie de Moutouana, tes Moutouana, ça soit au dos cassate, on a Lyon, Fatih Béton. Dans la ministre de la charisme, maman, Rambo, tu es la Belgique, oui, bien au terre. Maman, somme, de la Belgique. Oui, la stratégie de l'objet, la stratégie, mon boy. Papa, et qui Botiana qui dit, tant que Bibi Botoye, il y a un et ça, c'est l'euro bombarder. Fatih Béton, mon compte de diplomatie, Belgique qui tombait, Belgique, Hollande, États-Unis, Israël, dans le pays, ma grande décideur à monde. Oui, c'est ça, on a autorité morale, on a Rambo, on a Nan. On a tout moins de secondes. Aussi ça. Nous avons fait Sambela Fatih. Après avoir Sambela Nzambe, Sambela Fatih. On a mis sur la sofa. Maman a mis sur la Congo. Na mis sur la Congo, donc na mis sur la Congo en Afrique. Et ça sentiment no money. Même si on a pas le cabo, ça sentiment tellement Fatih sur une sala. Donc na mis sur la Congo, matulora ba Chine Rambo. Ba on attend un combo de Chine Rambo, Chine Rambo. Ils invitent ce combo va porter là. Mais si on porter la combo à faux combo. Donc on a pas problème. Na batu na ba colite na yo wana. Donc la minute on a besoin de s'embellir Nzambe, faut pas s'embellir Fatih. Pour Fatih la minute on Nzambe na bango. Donc le seul protecteur na bango c'est Fatih. Pour Fatih soit tega aval, soit parce aval. Maman na émission na Congo bango pour na bango. Na minute comme après Nzambe Fatih. Mais le Congo va mal, après Nzambe Fatih, le Congo va mal, dollar réseau mata, peuple a souffrir, bino bosaka wana na kijalelo. Et là on va maman butu yango. Maman bisoto. Bisoto beta ki jalelo te mais total ça peuple congolais souffrance sur aleki nango pendant 1960. L'autre fait indépendance de maman. Tala pendant 1960, ta bateau aleki na biso. Mobutu a 32 ans. Biso Mobutu to combattre yawa. 32 ans to combattre Mobutu tina suka. Mobutu akaya tiki biso. Batu biso oh papa kinganya ye batu ba eliso ba malheur ba porter malheur à mboka o. Et ça il a tatane soi-disant tatane bon entre guillemets. Bo biso to confirmer. Ma grand-père tatane fils mususu Kabila pa uti kolega disusu wa. Abimisi susu makambu ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors lui papa na yatikala jamais ko bota bana mapasa. Bayebi donc bayebi ndeko Joseph Kabila te, bayebi ni Jeannette Kabila, bayebi ni Zoé Kabila. Ba révélation boye ko. Mais maman so mutalo na mboko pone comment so bato ali mutalo ba vérité et comme problème. Le mutu so le vérité comme problème. Na la yebi ayebi jeune wana te. Nana yebi Ibrahim ite, nana yebi ete. Que aime subiso na. Paris Ibrahim moko mususu uti kolega. Azali mama baza na Afrique du Sud mususu aza à Londres. Nana yebi bango te. O à Londres na kutana na Fatih. Ayebi si Fatih a posé problème même sabi zala calme. Bientôt makambo eko simba ozonga. Ba yebani mama mutu réclame pas batena bien. Ah wana Kinshasa po to yebite mais soto ke na Katanga o mona makambo Ibrahim yeba na kala. To yebi yango. Baza batute maman. Merci beaucoup tokomi ko chité en un mot Malobaya et plutôt dossier Andeko Luamba président cour constitutionnel au bayaki ko fouiller bureau naïe. On a mboka pourquoi bongo état de droit. Moutaki pour na ba soin président signé kasi to moni que bayaki ko fouiller sur bureau naïe. Maman ça mon rambo so to yebi ça sur yo bomba te. To yebi régime passé au makambo ba ça là na to komi lelo. So amonika ke yo
au comica au romo pesa na tendance mo au comme légaliste au comme républicain ba comme ba lukelo ti ba éliminer yo mama moni lwamba za bongo donc sous accord il y a président de la République n'a se retrouver en Belgique pour la soins de santé mais lwamba kimi lwamba lukami babo matata ba tu ya 75 ans maman ata yo moko boke côté la bureau na bo panza po luka so bo luka bo sa nango nini po nini nyonso wana ezaki bazana eloko ba luka po bazwa caché na ebatia ba lo ke non lwamba démissionner maman lwamba démissionner a dénoncé en Belgique a démissionner numéro de téléphone na bateau nyonso to wala ndabiso numéro na téléphone eza plus 243 89 118 111 4 plus 243 89 118 111 4 donc merci na bino bolandi biso na États-Unis na Europe na pesi toti chouchou mbote na pesi toto frazi na Australie mbote masa na ngai Chaco Plymouth na Londres mbote na biso base poto donc mbote na yo mama Africa et puis na chaîne na biso na balandi nyonso balandi biso merci na Séverin Monsilo babi y a pas deux à Toulouse merci à Vieux Masiala et sa dame maman Aïcha na kata Toulouse babi matongé na kata Toulouse Nebino merci à maître Maurice il y a pas deux seuls à Toulouse et bon mais il s'appelle Noël Lemba Matondo babi la carte qui gagne hein? Papa bientôt hey et Indakara. Merci na abonné tout Hérotech TV, merci à mon patron, merci à Jonas Sanga na ma caméra, Andy Lumis à la réalisation, ma baignon sur vos souvenirs Arabiso, parce que je suis remarqué le vidéo, et ça va rappeler à madame pour que vous ayez un peu de temps. Donc, vous avez un peu de temps. Au revoir.